Alors, dès Jésus. donc, tous en bas, Jésus n'y balait. Dans Acte 13, verset 6. Jésus m'a toujours là. Acte 3, verset 6. C'est le deuxième Jésus. Le premier Jésus, on a Acte 13, verset 6. Il n'y a pas de temps à malembe. Alors, bien, oui, mais les gens ne pas fait. Bakute na mobali moko nganga ye Yuda musako na lokuta comme on a ye bala Yesu. Ok, ok, comme on a bala nganga magicien bala Yesu. Bar Jésus. Toqué en français. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Le makati Bar, avec un nom de Jésus. Bango le bien makamba, oko pambolama, oko bota, miracle, nazana nzambe, na banganga bakoti na makambo. Nzambe na bango ye, mokonza bango ni Satan. Amen. Bango côté ya lisumu te. Ba botia ka ba bien matériel. Somo ka passer la terre kaka makama nzoto, miracle, oko bota. Yesu azokumisana ata comme Jésus na kata ya église na ye, ba doto pe ba Jésus. Et le combat spirituel et combattre le diable. Parce que là, c'est de bénédiction, kobota, mariage, prospérité, mais kobunda na molimo, des combats spirituels, donc kobunda molimo. Na comprendre question, on a te dit ni kobota. Question, oui. Na tel sont déjà des bar Jésus, ba ça connaît à lokuta ba tia kaka makamo prospérité. Ba tia kaka makamo mbongo, makamo misala, makamo kobota. C'est ça batuya bar Jésus, Jésus wana. Tata la bango nani église gamère pour les faire la bloc comme mitan oui magie oui magie blanc oui mais la kisto bataille ou bien bas serviteur de Dieu le pasteur ou des apôtres comme il aux apôtres au bazo mema batnatela combat spirituel donc au bunda au kata lien spirituel lien de famille lien ancestral lien parce que si tu mais aux stérile par exemple aux la célibat et tout ça là c'est contre pour combat ko bimisa milimo wana ko combattre pour nango ba jeûne et prière il y a 100 jours par exemple ba tu na ba jeûne ba 21 jours ba 100 jours te maman et le délivrance le ko combattre Christ et combattre délivrance là ko kata balia wana eza mutu te eza ne parole Jésus. La il faut me dire le peuple ko kata ils ont pris un bon de l'autre. Ils ont dit Jésus. On dit Jésus Christ. C'est la parole à côté de maman la personne qui ça. Lazare a couffé 4 jours. Lazare, il y a Lazare a couffé 4 jours. Yesu aye. Babi Lazare a couffé de camarades. Yesu a amené mon délivré na maboko. Abi Lazare sort. Et là même mon Jésus dit parole. Et que petit vie. Au monde Lazare a bimi. Mais Lazare a bimi a bien la coutume. Ya mabota la mwana biso ba coutume na mabota ba ndoki ba famille ba kanga ba mabumu ba teka ba zemi ba teka ba nini amen aki bando Jésus abi délié donc mission à passer to délier c'est le ordonne Christ appelle ça ordre de parole de Dieu amen de biso de côté ce deuxième délivrance tant vous allez lisum o délier ndengeni o buna ndengeni avant il va nakolana nano makambo ya libota bazokota pesa na porte mo zokota kati na yo so ça l'impudicité lokuta biloko ça likana ya porte zokota kati na yo ata ba bonde de lien ba para o bota kati o sala kati lokole ko beza kati na yo ya kindume balo o bangi na ngoto tike ngono te il va se battre mais ce ko tiki yango o kilo wanza mo tiki yango amen puis ko bandi ko délire sur ko lien ko kata lien neti makila Jésus na makila ya mapara biso tamo mabi ba ikobo ni ezokata biso eza nani lilo banzambe ne to konta makila Jésus olaninga délivrance dans la délivrance combat biso to za nango na satana na satana eza masumu eza kati na biso batangela biso yoka premier combat Galates 5 verset 19 yoka combat spirituel otozo buna siko na spirituel o babina mkana Efesie 4 bola tamolete mumelitumba para kubula Satan. Galates 5:19 sotengi na kombo na Yesu. Misala na nzoto emonani polele yango ekobo makambo na bosoto pite kosambela bikeko ndoki kaka kowela na zuwa kana kolulela kokabwana kopona koboma bato kolangwa masanga bilambola lokoso mpe makambo na motindo yango nazali kokebisa bino lokola ekebisaki ngai bino liboso baba kosaka makambo bakosalaka makambo na bokolo nzambe délivrance ya liboso masumu mpe elomba eza prière te eza parole
on dit ma Christ c'est la parole ozomona ya ba démon ozomona wana za ba dé balati siko mutu lokuta za mutu kana za mutu ekoba za mutu eza ba esprit te ba batu penza nde na personne ndakisa na za ndoki na mutu na bimaka na mutu ti na kosa mutu na kangi mutu akali abota tete bote kandi ozo ba lokuta ba batu mobimba siko mutu akolongola ba ba sa mutu akolongola bango pasteur te Jésus si mutu akola na parole abiki na Jean 12 habite boaki molili nga lumière na ye na Jean 12 le verset 47 abiso ko la parole on continue l'église ba ote o parole te premier délivrance ya mutisa liloba deuxièmement nde maboko ye ya kota mabone des jours molimo so ko mala makasi te na ko kila pe na ko bonde ko dire sur 2 jours 3 jours ba bondeli Jésus sa nini akangolo abi bondeli ye pe abi be esprit so bimaka na ko kila pe na ko bondela wana Matthieu 17 verset 21 Olaninga, la première délivrance à l'imposition, c'est la parole. Autre chose que l'église locale. Quand il y a pas de 5 apôtres, pasteur, docteur, pas évangéliste, docteur, pour enseigner, quand on a demandé le Nzambe et délivrer Jésus à cause de mon thème en Afandi, à qui mis le Jésus comme une moto. Et muta comme une moto. C'est que Satan a évité, si on a mis parole, muta comme une moto, il y a aussi la soumouté. Au moins, tu vois, il faut que l'embissa bango, bata la Bible. Bon lembisa bango bate le bazam na pratique était pour tous wa kaba bote zama kambezanga tina au premier défense Christ ayaki na mokili ala gola nane molimo zakati nayo ala molimo tu ezali souillé et ana ba tâche ces bébé pas molimo les ala siko peto il faut parole Ephésiens 5 les versets 26 à 27 maman c'est ça le problème il y a que ça il est besoin de voir qu'il est besoin de son parole Bible so va la vie si le fils de l'homme t'a franchi tu es réellement libre voilà mais il y a des gens qui sont affranchis parce que ndengo zo ebisa biso boye ekobo ezalaka te abosana ekobo na voilà adora nzambe abanga nzambe moto alolenge faut tikala kaka na kati ya kokangama ya libota parce que bible ezoloba si le fils de l'homme t'a libre et baki si lisusu na za sœur na Isaïe qu'il y aura plus de condamnation pour quiconque qui croit en Jésus ben ndeni ba ezana Romains 8 voilà yana Romains 8 habite muta dimi Christ aza condamné te muta nani voilà. Donc, ce que bien dit Jésus, au ticket kobo, mais aux ta mèche, on va condamner. Au ticket kobo, aux ta pantalon, on va condamner. Au ticket kobo, aux la kanda, on va condamner. Au ticket kanda, aux la lokuta, on va condamner. On va dire au diable moi. On va porter wana, ndekani mawe. Abi muta kota, tanya Romains 8. Romains 8 le verset 1. Oh ben kamolobi. Romains 8 le verset 1 yoka. Banana o banani. Banana ngo. Na boye sasa et puis bango kati na Kristo Yesu bakokitisama te. Français. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, on a besoin de Jésus-Christ. Galate 5, 22. Yoka bango siko. Yoka siko bata mbali na siko. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tant que Saint-Esprit est dans le Saint-Esprit est dans le ministère. Dans le ministère, Saint-Esprit est dans le don. Il y a fruit. Na carte ya don l'esprit. Aïe na don Saint-Esprit soit avec elle. Aïe na fruit ni. Aïe na fruit. Fruit ni. Aïe na fruit. Oui, quel fruit? Il y a pas fait monter nos fruit de l'esprit. Voilà, il faut le fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit. Saint-Esprit a pas fruit. Aïe na fruit. Aïe na ministère. Aïe na don. Ya le kola nzete. Bakasa. Voilà ba don. Na kata nzete bambu mezali. C'est ça le disant bazo luka. Ba dorateur ba mwana. O baza ko bota mbuma malamu. Ok. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Mais ça, on a bolingo, on a kanda, non. Ozana bolingo, ozana kotonga, non. Ozana bolingo, ozana kolamba, non. Ozana bolingo, ozana koyina, non. C'est ça un moment où tu as la bonne délit balien na kati, na tike kobo, mais tika kanda. Papa, apôtre, naza d'accord na yo sur ce point. Naza vraiment d'accord na yo à 200%. Mais nengi yo lo balo comment les autres balabis. Abi diana, abi nene obaza kat na Jésus. OK?
ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Kanda, on va cambier tout d'abord. Yoka Tsukoyo, Galate 2, verset 20. Yoka Moutal Bossa, Akabi Bomodai. La Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je sais que tu as des souté, le kutate. Amen. Parce que quand on a des années, na Galate, na bafouille. Oui, le kuté zali. Mais le lot de nos sambela, tu as pas le kuta. Il y a pas de on a bandi au sambela. Après, parce que les personnes supportent, on a faux serviteur, on a vrai serviteur. Bah, tu as bafouille. Toi, banzete. Zete des omotes. Oui, apôtre, je pense que tu comme cité, tu comme la souka il y a émission mais dans posant à te poser une question, il faut vraiment parce qu'il y a une bito souka ou tu bandi awa, mais tu souka aate. Voilà. Et apôtre, au moins il était que quelque part, vivre le abisso, on peut pas être juste comme Dieu, surtout comme juste, tu comme une zambé. Moto o nzamba keli na misala na ye donc biso ngai na yo toza misala ya misapi ya yawe ya nzambe yawe tata mais soki tokomi komekola tokokoma lokwa ye tokomi juste bible ezobisa biso tozala pe juste te mama tokomi juste wana za penser juste bo tata babenga nani si mona lokola tata na ye akoka na tata na ye mais abi yoka l'image de Christ te yoka. Amen. Hein? 1 Corinthiens 11, verset 1. On a verset. Donc, dans le verset 1 Corinthiens 11, verset 1. Donc, dans la Genèse. Genèse 6. 1 Corinthiens 5, verset 1 Corinthiens 11, verset 1. Donc, qui 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, il faut unité Christ. Christ est né, on est des tata. Il y a un nzela solo pe bo moy ay mo tapo pa tata so na nzela na ngate so tala nzela Jésus to tanguna bolingo esengo kinya mutema pete amen hein ay kuna azana défaut ala aza même ezangi sans défaut ava ba bomaye ba tala ki ba vérifier que ça na défaut so ça na défaut ça na faute moko oza Christ abi kuna nini to imiter Christ juste bazali mama juste bazana juste yo na musiko Genèse 6 verset 8. Job 1, verset 1. Alléluia. Amen. Genèse 17. Donc, ma juste est basale. Ok. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Yoka. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Alléluia. Amen. Tu vois, Jésus a intègre. Wapi. Psaume 1, verset 6. Maman, alors maintenant ça l'intègre, intégrité. Il n'a pas vu français, il a l'intégrité. Ma belle amie, la maman. Genèse 6. Genèse 6, le verset 8. Kasi Noa azwaki ngolu na miso na Yawe. Awa ezali mabota na Noa. Noa azalaki moto na sembo pe na boyenge bene kati na bato na tango na ye. Oyoki, amen. Pona kota kilolo. Pa kisembo. Akufana perte pona ni. Akisembo. Akishiste ndama bite bozali belilingi nanga boza banzambe ya mike yotato bela elilingi na ye loko aza na tashi te biso pe bane toza na tashi te toza lokola ye ya toza moko na lola amen hein toza ndenge moko mais ye aza sikelo aza papa le tokokwa kokoma te lokola ye mais tokosala makasi tokoma lokola ye effectivement amen hein ozoka il faut ça matali le banzambe ezali pourquoi il faut ça totalité la parole de Dieu voilà mais Abraham Papa Yabikolo, l'homme intègre comme Abraham, comme Job, c'est là-bas, on a déjà dit avant que ah oui, bien déjà, pour poser la question, voilà. Il y a aussi l'homme selon le cœur de Dieu, David. C'est un bandit David. Aujourd'hui, tout le monde, surtout les serviteurs de Dieu, bazo simba kaka soutania David du genre que botala David, nganaza David. Alors, nazana bengami yanzambe motema yanzambe malgré tout les bêtises. Mais vous êtes toujours les ouins. Binobo jakabato, binobo zana intouchable. Jean bopé ça va tout verser il y a David. Alors vous nous disiez OK, vous avez 100 vous avez juste Maman, juste likambo ya kozalaka motei te.
na chrétien net yo beaucoup ça peut tout temps toi juste le juste ça comme toi qui nous puissons c'est 1 avant tout temps puissons c'est 1 verset 6 bona kitelo siko likambo ya David ils ont un proverbe sous 24 verset 16 donc abini j'aurai les yeux sur les fidèles du pays yoka pour qu'ils demeurent auprès de moi. OK le kazo luka celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. C'est ça le serviteur les autres gars mutazote ya mama nanga mutozo ko na kiti kuna na ban aleki mutazote na ko banga nzamba amen le serviteur les autres gars pona côté ezaka yaka nzamba tala kane ba gravité atala ba portrait auta mutato ma lilobana na ye pa utona misala ozokanga ba gravité nzamba utama na likolo te atala mutu azotama na au banga lilobana ye abi serviteur ye wana yoka siko nikambo lobi siko te to ko na nzambe to ko nzambe foto kwe bo soko kwe te ko za témoignage ndenge ni soko ina makama nzambe kwe te o témoignage ndenge ni net ye mutu kwe so ye moko yo munene abaki na nini na ejekete lia nyei abi na Isaïe okolia nyei na okolia nyei otamo na mutakala est-ce que Isaïe mutandima ke to tanga Isaïe 20 le verset 3 Esaïe 20 verset 3 maman le monsieur kabiso te ko ogungo otama na kobanga ta mais ye moko tama kazaki Job est-ce que Job alinga ki mate satana pesa na tuna ki Job de ntama saka ndinga lingi to yo comme ça juste ye moko de moi juger ezate kozo mo ntama saka ndinga lingi abilo na komisi lelo enani pop 30 ako moté Nicolas makamusu ndame ndinga lingi ata ba erreur na nzama ko abenge moyeke ben tala muto kwa nani Moïse a saisi sous ma sika beti bateau 2 fois akufit ça t'allait pas zo bembe na mukana na Judée autant mukana na Juda 1 le verset 9 ta ça t'allait ko le bembe ils sont tindi ange mikasa nini azo bima moyi mais ça c'est sumu si qu'on a ngoma figuration tant a vu Jacques a vu Pierre a vu Jean ni le mekuna bale batumu do mekuna Moïse na Yemoko na Eli peut-être bien atoko tongate mais Moïse kuna koyaki donc nzamba sa te pa basai na ye ndenge ye alingi amen ozolo nanga de kotate sembo nzambe ndingo zotambola na ye akokwesa akoshite pe yo Paul bate na nzambe okuko na yeke to ke kuna bina na verset pesi l'Éternel dit de même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé ce qui sera dans 3 ans un signe et un repas. Abi Esaïe kanet ngabo bwaka na kate mo na lobe bilama bitama mutaka bomanga bobenga ni liboma mutabakisi oui abi ni kuna Esaïe 23 24 16 oh Esaïe 23 24 nesima abi longola bilamba yoko yawe alobaki nganda basa kwesanga mana ekobo nga mama lo tambola kobanga nzambe na niveau moko impossible bakomona kwa nzambe voilà pourquoi on a le bina tout à l'heure juste ezanzambe ndama juste kati mais ye moko mutalobe te ye moko mutate abengi Noé juste mona abengi Noé juste ngai nzayo ana abengi Job juste ye moko nzambe et bonga mona abengi juste bonga na mutsa juste nga mona mitato les ate batu batatu nanga bien sûr alors nzambe so atatu le mugabi na mokili na batu misato Noé Daniel Job et bato so bana mokili akoboma mokili te mais bato ça bana bazana défaut te bana défaut mais ye moko nzambe ne soka lingi oyoki nga mama ye mo akitisa pa tombola ka wapi proverbe ce qu'on appelle ça proverbe 24 le verset la proverbe 24 verset 16 noki mama toki na proverbe 24 16 otangi na kombo na yo po ete moyengebeli akokweyambala sambo nde akotelema lisusu kasi bato mabe bakokweyisama libela na mobulu il dit la phrase car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent mais les méchants sont précipités dans le malheur. Toki sous mukana Romains 14 verset 4 et nous on maman la question posée muda comme ça on va salier mon kokolo abi ne touchez pas mes ouais ba oui tala nanga saki Abraham mais tika Abraham abimina na Gad pour na na Gad il faut deux nations t'en as deux nations amen t'en as deux nations Israël na Arab alléluia
ozolanda c'est comme Yesu azaba basimi balé oyaka mwasi moko aye na Israël ba yambete biso ba nation to yambi tel Israël ba ozati Mose na Eli ba yateba te bango susu na loi Mose na loi Eli na prophétie pas bandima mais biso ba nation ndeni mo aliya comme ça so mabanga to ko ba juste amen maman tu don dimeli to ke kuna binini 14 basa manze ba mikomisa basa ba yenge bete nzambe ba do juger bango selon de ba otama liboso na il faut moza na basa l'effort à kotama liboso na juste amen so komi komi komisa ndako buko sikoyo toza nzambe toza kaka mutu amen pourquoi buka kabiso toza lokwa nzambe te à cause ya Satan pas Satan mi komeki lokola nzambe so dans Ézéchiel 28 verset 3 et ba bi Ézéchiel Satan komeki lokola nzambe mais nzambe bi ozaka mutu so dans Ézéchiel 28 verset 11 hein abina lolendo na yo na comprendre bien pe na bandeko bazolanda biso eza juste pour na bato oyo bazana nzambe na Jésus-Christ. C'est pas pour tous les serviteurs que tu dis toutes ces choses. Voilà où bazana Jésus-Christ. Voilà bato bazana Jésus-Christ. Et puis bazana Jésus-Christ c'est là où on peut nini humble ko yeba bango te na basali. Papa, ils ont un moment où pour to paiement pour to qui un peu tu sais parce que chaleur ils allaient place moli mwezali vraiment yebanaka et si quand nzambe alekaka et moi nanaka. Amen. Donc faut paiement qui yana tune suko mama zana na 4 minutes siko mutu nzoto eza ko banda ko bisa ba verset boy aninga nzoto yo mon calcul journaliste nzamba yebi et puis moi je sais ce que je sens parce que toutes les questions que j'avais préparées de les dimanche dernier na posé en côté moi j'ai improvisé oyo ntinge tozo sola cas eza c'est trop spirituel. Oui, est-ce que ça c'est pas un débat mais oui, c'est un débat question pas peuple ba yeba Satan maman magicien comme ça va verser. Oui, donc papa pour ton paiement qui est un matingomba pour ton paiement et tout se rafraîchir un peu ce qui au cocu que yembe la personne zembo moko oyo oyemba na parmi banzemba album na yo moko boye ozolobela si ozolobela paradis basal na nzambe quelque chose comme ça na yo kaki on la volée na nzela ya petit déjeuner ya proverbe 30 okokende quelque chose on a soko ko tango na suka ndeko tange sambiseli misala nyonso ekomekama na moto soke bongite ndeko na miso na nzambe okokende na moto tango yesu akozonga oyaya na ngai ndeko yakalelo ekolanga bangesa miseli banga mokili yakalelo ekolanga bangesa miseli omibengi kombo oyo nde mosali na nzambe misala na nzambe ozali kokokisa te ozali kosala solo mabe ntango nyonso okokende na moto ntango yesu akozonga oyaya na ngai eko yakalelo ekolanga bangesa miseli yono mibengi kombo oyo nde mosali na nzambe likamba kotonga ndeko yo tiki yango te kanda lolendo ndeko yo bwaki yango te okokende na moto ntango yesu akozonga o baba na ngai eko o samedi ambiance ndeko dimanche aleluya okokende na moto samedi la santé ndeko dimanche monimi okozala ko wapi yo ndeko libala yo banda o bapesa mbongo te okokende na moto bongo yango yo ndeko yaka na yesu mokolo na suka bongo kota na lula oyaya na ngai eko yakalelo andimina nzambe bangesa miseli yo libala yo kota o bapesa mbongo te okokende na moto bakisi yo simba kobomaka bato okokende na moto bakisi yo zuwa kopesaka bato okozala kowapi yo ndeko bakisi yo simba koprofetize okokende kowapi bombonga yango oyo papa bombola motema
Onkolo na suka, Omoko tanagula, Oyaya nangae, Eko ya kalelo, ata inangame bangesa biseli. Omi bengi komo ndeko yomsali na zambe. Ngamba kolina ndeko yotiki yango te. Kanda lolendo kota mayotiki yango te. Ogenda nubuto, Mune sokozonga. Omela kulamba, ndeko boyi yango te. Ogenda nubuto. Atuka. Isi yo simba o, silisa libota. Ikola mokile, okokende. Yo bandako yo somba o, ya makila na bato. Okokende na moto pasere. Bongo mitu kotambolaka o, ya makila na bato. Okozika na moto e. Bongo yaka na Yesu, obika na suka. En tout cas, vraiment. En tout cas, merci l'homme de Dieu, merci apôtre Yoko, merci vraiment, j'ai senti la présence de Dieu, na comprendre vraiment que Awa Eza n'importe où t'es, donc Awa Eza Kunate, Awa Eza me place sauté, donc j'ai senti vraiment que la présence du Saint-Esprit est là, vraiment je le sens moi-même, je le sens sans commentaire. Papa Yoko, nalingi na pozo kaka na kati na te mama oyi mbalisima miso ko salanga na ko peso ba fo ba église ba sina osala ba signe na komila yo pour ngai na salaka 3 ans na ténèbres cimetière na yebi ba fo ba église nkolo nde nkolo azwaki nga bominga azwaki mwina kama kasa de reverse donc nkolo atalisi ngai biloko satan à la Zwinga. Taï Sangalo, à Zongsing, avec une casque de Banzambe. Donc, on peut se faire signe. Oh, il y a fou l'église. Ce qu'on me dit, quand l'église va croire, bandeke. Kola zawana. Ça va pas me poser une question. En tout cas, apôtre, vraiment, je suis vraiment ravie de te recevoir ou de m'accueillir ici dans la résidence Nayo. Naza vraiment esengo mingi mais question nanga na ningi na tuna oko to komi vraiment na suka eza question moko je sais que elles ont ba réponse moins long mais peut-être ce qui peut faciliter c'est pas grave et va attendre la prochaine émission. Comment tu respires parce que depuis ton bandaki émission on a monio au télémité au minima été à part l'été qu'on nous a servi au sein du mouvement moko où ils a contrasté par rapport à l'histoire Sophie normal. Mais on me dira que tu vis la poumon moko. Comment ça se fait ils ont un mystère ou bien là-bas on dit qu'il y a photo poumon wana. Maman ils ont un ministère. Ils ont un bien surtout à dire mon cookie. Par un cookie. Quand on a pota ni na tebo na pota moko pour appareil na ngeza wapi. Na besoin d'un appareil. Moni na bomba kate témoignage na maman. Abo mate po nzamba tsenga po na la samba toyo ba mate ke nzamba. Pota na ngana. Moni pota na ngana. Pona bi de lo mama osanga pe passement. Okoki no komona. Je suis ça. Osanga passement. C'est ça voilà. Moni pota na ngana ngezali. Moni ngezali poti mama tie ko suna kati. C'est ça. Le pota ne beli. Cela n'a pas rien à kuna na like ça. Donc muta asala kanga pota wana munga na ngai yo. Pa mama za munga. Ba docteur ba kokata bino no. C'est yana biso ils expliquent. Ça est lui na pota boye na ko kumila na kolobate. Mais là, le cas sur cette personne à 4 moto, bon moté kufa. Ozo ganga, ozo sala ba mouvement mais voilà, bon moté kufa kama mama. C'est ça c'est dur. Nana moko, moté kaka ya pema. Oui kabla kama kena kama ya mwa ilongwa. Pena na rien moko. C'est ça, pena ba pesa mwa. C'est ça. Rien mo pesa malamu te. Rien malamu baba ko batsa ngaso de dialyse. Nabi oh. Mais ça na dialyse eh. Ko dialyse nga ça va? Yesu ba batsa dialyse. Non, quoi non bien.
Donc c'est miracle. Donc nazala na miracle. Si muta kondimata Yesu te. Meta makambo ata ndenge ya normal kondimata Jésus te azana bon. Hein? Si muta kondimata Yesu te. Maman nana. Si muta kondimata Yesu te. Tana ta yo moko. Si muta kondimata Yesu te. Si muta kondimata Jésus te. Si muta kondimata Jésus te ata boy. Ako kondimate Yesu azana bon moi. Attaque un crédit rangezali. Amen maman. C'est ça. Donc ce que nous donnons matin Yesu te attaque un crédit rangezali. Attaque un crédit rangezali maman nanga. C'est ça donc le problème étant des bateaux. Bako ba crédit. D'accord papa, merci. C'est ça. C'est Dieu. Tout le monde va signer à Bolingo Nzambe, Moné Nzambe. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'invitez papa ceux qui ont les Kambomoko Yakobalisa parce que tout ce qui a été au point à l'élo, tout ce qui a été. Tenga ika na tindeli proverbe 30 ba shalom nzamba pambole mona mama bena. APC sumayele ya koleka alembate na musala oyo. Kofinga nande ba PC makasi pona otambola. Et puis na remercier Nzambe o lelo sikero ko sangai. Maman de papa moula de botter dans mon salon aux autres pour l'évangélisation pour mon camo ce que tu n'as toujours dans mon camo atteint un pissement comme mon matin amen il a pas bénir amen yo ko lembaté pour vous avez la critique amen ba ko critiquer ko fingo pour na Christ finalement qui ko ndima ko boyate na pesa mukana na Matthieu na tineli proverbe na mukana na Matthieu 5 le verset 11 Bongo Tindelaye, et puis la tenue proverbe dans 1 Pierre 4, le verset 14. Donc 12 à 14 attanga, bakota ngana mukema na maona rapide. Tata yo kata na likamute mais attanga 1 Pierre 4, verset 12 à 14. Alobini noki noki. Matthieu T 1 Pierre 4. Verset 12 à 14. Yama proverbe lembate, yo na sepe na ye. Alembate bako tchole bako tuka pour la vérité abanga pété abanga mtaboma nzoto pe na mulimi balingami pona moto na atambola kala makamazo te ba un pied 4 na 12 sutaki na kombo na Yesu balingami pona moto monyoko mozali kokomela biso lokola emekele bokamwa te pela moko soki ekamwiseli ezali kokwela bino kasi motindo mosusu bosepela ete bozali kosangana na pasi na Kristo ete bosepela na esengo monene wana ekomona nkembo na ye esengo na bino soki bokotukama mpona nkombo na Kristo po ete molimo na nkembo mpe na Nzambe ezali koumela na bino kasi tika te ete moto kati na bino ayoka pasi lokola mobomi na bato soko moyibi soki monongi na makambo na bamosusu nde soki oyoki pasi lokola mokristo oyoka soni te nde okumisa Nzambe mpona nkombo oyo